Bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne Ton Opinion TV. Aujourd'hui, ce soir, nous avons un sujet à aborder par rapport aux audios que nous avons suivis sur Magali Kongolo. Et c'est sur ce, nous voulons partager tous ensemble un sujet très important qui est l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié? Amitié ezali sentiment d'affection entre deux personnes. Eza attachement, sympathie qu'une personne témoigne envers l'autre. Kasi okoyeba ndenge nini que mutu o aza en face na yo aza vraiment moninga na yo. Okoyeba yango par le respect, par l'écoute, par la présence, par la confiance et soko oza na ye osesentaka bien. Basine wana nyonso 5 ezolakisa ke moto oyo aza en face na yo aza penza moninga. Moninga ya solo akoki jamais kotrahir moninga na ye, akorespecte ye, jamais akozala na maloba mpona korabese moninga, akozala na susi ya koyeba pasi ya moninga, akolinga kozala wana ntango na moma ya pasi mpe ya bisengo, mpe azali moto oyo soki okonfie likambo akogarde yango, akopanza yo sango te, mpe soki oza na ye okose sentir malamu. Baninga esengeli te ozala na bango ebele, ato moko to mibale. Eloko eza important na amitié eza qualité ya amitié et non quantité et non nombre ya bakamarade ozala na bakamarade mokili mobimba, non. Même la Bible nous le dit dans Proverbe 18, 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son propre malheur. Donc, ma camarade esengeli te bazalaka kebele. Okoko zana moninga moko, mais ya malamu. Merci. Abonnez-vous massivement. Bye.